Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la VSK comédienne na biso ya kitoko makasi mtu na biso penza oyo alela français pas possible ye penza lobaka ngo pe kitoko tonalité na ye pe ya français ezalaka nango bien makasi donc ton moko ya bien penza. Salut chers boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino star na bino comédienne na bino surtout ya famille Bota. Balobaka bongo famille Bota donc place ma Bota eza nango tellement ebele wana penza Sylvie et Seka na memeli bino en tout cas nouvelle moko ya kitoko makasi oyo toko partager na bino la famille na système ya oyo tolobaka surtout chaque jour tokos makasi. Avant tokota na moi makambo na biso ya lelo en tout cas la famille na osenga na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne aba toli ya makasi chaîne ya ba analyse chaîne ya ba information et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka chaque jour tokose makasi. La famille, bonne nouvelle, na comédienne na biso na mobali na ye bino moko bouti kolanda il y a pas longtemps basalaki mariage na bango, c'était au mois de janvier de babalanaki mariage moko ya kitoko bandeko mariage moko de rêve kandenge toyebi mwasi nyonso rêve na ye ezalaka ke non abala ala tape robe ya pembe wana penze ezalaka rêve ya mutu nyonso tu sikoyo comédienne na biso ya kitoko en tout cas nzambe asalaki ye ngulu nzambe ya lola aonoraki ye ye pe aye ko honorer famille na bango kandenge ezalaka abalaki vraiment donc na bapa nyonso mariage na ye pe kitoko sikoyo ya lelo bonne nouvelle eza nini bandeko bozwa nani bakiti bazwaka bakiti bandeko ba émission mosusu olandango boyeka te kende penza ozwi kiti na yo moko soki oza na mbeto vanda penza na mbeto mibwaki penza kitoko wana ovandi na yo na mbeto ovandi na yo na kiti tia moi eloko akomelaka tolobaka boye pona nini parce que eza na ba émission mosusu tellement ekosepelisa yo tellement ba histoire wana ekosepelisa yo makasi alors ezalaka bien oza na moi eloko tellement na ba nini ba joie wana nyonso oza nango ozoseka soki oza na moi eloko akomela ozomelaka ata soki gorge ekauki oyebi ke non moi eloko akomela eza tia moi mai tia moi jus, tia moi sucré, to eloko nyonso o sepelaka nango. Soki olobi nga penza na melaka nde masanga etali yo kaka. Soki olobi ke nga nazalaka mutu wa café, tia café melaka. De l'autre côté, tia moi biloko kolia, balia kaka on ne sait jamais. Balia kaka bandeko. Balia kapenza makasi. Otie biloko na yo soki kozala popcorn, soki kozala nguba, soki ekozala mbala, soki ekozala nini yo moko. Soki olobi nga fufu nde fufu.
ba mosusu balobaka ke no le fufu ne tombera jamais yo moko ka kotie fufu soki eza kwanga soki eza lipa etali yo kaka soki eza mikate yo moko ozoliaka ozomelaka kote mosusu pe ozolandaka Étoiline Ines TV bandeko kobosana pe te kotia j'aime na émission na biso sala pe partage ya video oyo tia pe commentaire na yo soki omoni ke no ngana kokoka nanga kotia ba commentaire te na boy nanga batubaya kofinga nga en tout cas numéro na biso yango yo eza affiché okoki na yo kotindela biso message ata na WhatsApp wana toko répondre yo na système ya otolobaka toujours chaque jour tokose makasi. Bonne nouvelle surtout pour na couple Daniel wana tomoni mobali ya Sylvie et Seka beau-frère na biso international serviteur de Dieu serviteur en Nzambe asambelaka mobali ya Sylvie asambelaka penza makasi aza serviteur moi munene makasi papa Daniel. De l'autre côté tomoni Sylvie et Seka comédienne na biso ya tongo comédienne pe ya kitoko makasi asenkarnaka penza na barole kitoko wapi yepe azalaka servante de Dieu asambelaka pe ye makasi epi azalaka na kondima ya makasi mwana mwasi oyo yango esepelisaka nga mingi surtout na Sylvie et Seka. Bandeko makambo bino moko deja bomoni miniature na biso bomoni deja titre na biso elobi nyonso tu elobi penza nyonso tu ba flèche yango wana bandeko tolali tolamuki kabo epouf baye kotindela biso ba message ba photo na ba video tolobi Nzambe oyo nini tolandela biso soki bato batindeli biso ba photo to ba video en tout cas tozalaka na biso pressé te neti ba photo bandeko nazwaki yango c'était depuis le mardi o batindela kinga penza ba photo nalobi te ba makambo susu bazalaka nango pressé te nde tokoti na source d'information na biso ka ndenge tokotaka ale de matière eye kobima bandeko ezalaka vraiment ngolu bana nalobaka ngo chaque jour ezalaka lipamboli epa ya Nzambe eza na ba couple mosusu babalani peut-être baza na posa Nzambe asunga bango bazwa bana mais bana bazoya te wana tokoblame pe Nzambe te eza pe na ba couple mosusu babalani balobi non toza na biso ba jeune nanu to savourer bolingo na biso to savourer nanu vie na biso tokobota na biso après omona bazosalelaka ba calcul ndenge ezalaka ba mosusu pe omona peut-être babalani kabo na kokota ndako ya libala na kokota alobi ke non naza na posa ya zemi mais mwana zoya te ameki koto yo rien akende koto yo rien omoni ba mosusu ata 5 ans bana bazoya te mais ba mosusu pe continue na ndako ya libala kutu a préparer ata te alobi ka Nzambe ye moko tango akopesa ye moko kaka na kokota na zemi esalaka pe kitoko parce que bana eza bénédiction ya Nzambe sikopo na star na biso to vandaka boye ba photo yango yo bino moko deja bomoni mwa libumu esi ebimi bino moko bokotala ta miso deja ekomi kofunda ezofunda ke no mama na biso akomi deja mama madesu na système moko ya bien akomi pe mama madesu na système moko ya kitoko ezalaka vraiment bientôt yebi ke na communauté na biso surtout avec nous les Bantous soki mwasi déjà asi azui mikumba mwasi asi aza déjà na zemi ba photo ba postaka te ba video balansaka ngo te bazelaka ti mwasi aboti ndo mona toye to lancer ba photo toye to lancer ba video mais eloko mosusu pe mutu na mutu azalaka na façon na ye ya kondima eza na ba mosusu asambelaka na ye peut-être mingi mais selon ye kobanga eleki peut-être to babitumba moni keno bitumba ona za nango eza makasi
peut-être na couple na bango mwasi ye moko nde asambelaka mobali asambelaka na ye te, to na couple na bango mobali nde asambelaka na ye mingi mwasi asambelaka na ye mingi te. Omona surtout baka ya bongo, omona mwasi ako préféré na ye a garder zemi na ye. Alobi te bato bakomona ngo na kolakisa ngo peut-être au public tango na kosala nini na kobota. Mais bato mosusu na bango soki bamoni ke no kondima na nga tellement eleki nazo bangelo kote kandenge ser na biso moko ayemba kinzembo moko kitoko nakobanga te kolona ngai bandeko soki kondima pe eza penza kuna ondimi olobi ke non mon Dieu est capable. Nzambe ya lola ako protéger nga quel que soit nini ata soki na la kisi zemi nanga makamnyo se kukene bien parce que naza mwana nzambe nazo banga eloko te. Bandeko mona pe mutu a publié neti photo bomona déjà na ba miniature na biso eza photo oyo mobali ye moko mobali ya Sylvie Eseka a publiaki papa Daniel ye moko penza a publiaki photo wana a publiaki na ye parce que aza na croyance na ye ya munene azo croire et pas ya nzambe que non ata soki na tie photo oyo ata soki na tie ba vidéo mwasi nanga akobota bien toza bana nzambe to sambelaka parce que toyebi biso nyonso zemi ata soki osali ndenge nini ozolataka baroba minene po ke bato ba remarquer te zemi kindaka nango kaliboso ezongaka nango nsima te. Donc bato nyonso tu bakoyeba et surtout eloko ya mibale oyo bandeko ifo boyeba parce que eza na bato mosusu babengaka biso bakroni mama na bakroni fati ke non tozalaka songi tozalaka na biso songi te toyaka kaka kopesa information toyaka pe kopesa ba conseil na batoli wana penza nde ezalaka mosala na biso tokoya awa te mpona kosala kisongi pourquoi et puis tolobaka bamakambo oyo parce que bato na biso bacomédien baza bato moko baza public donc mutu nyonso tu ayebi bango mouvement kaya muke déjà réseaux sociaux ekolobela bango ezalaka bongo et d'ailleurs ba comportement bongo ya koloba ke non ba kronimami bazalaka songi ezakaka na communauté na biso ba congolais soki okoti ata na Nigeria il y a de ces personnes oyo ba osala ba émission kandenge to salaka d'ailleurs ba encourageaka bango mingi mais na communauté na biso ezalaka mafinga omona ba émission ya bongo mutu penza akoti na ba commentaire akomi ko finga ezalaka mwa pasi ezaki songi toye kopesa ka information toye kosala pe analyse na biso na système ya bien makasi yango na lingi na pesa mwa toli kandenge to mesana soki tosali mwa émission na biso mwa toli pona kosunga pe batu mosusu eza na batu mosusu na moment oyo bazo passer ba moment difficile surtout lelo na kolobela makambo ya bazemi il y a de ces personnes oyo surtout basi akoti na ndako libala tango okota ba plan na ye to ba projet na ye na ba rêve na ye ezalaki que non to na kobala na kota na ndako libala mbala moko na zwa zemi mais il s'est fait que okoti na ndako libala ozo zwa zemi te osali ane moko zemi zo ya te ya mibale oke hôpital ba yebisi yo que non ba makambo nyonso tu eza bien mobali na yo pe asalisi ba examen ba yebisi ke non ba makambo nyonso eza bien bokobota mais botali lelo 5 ans de mariage surtout na communauté na biso la plupart ya batu o ba souffriraka dans les mariages soki bazobota te ezalaka ne basi nde ba finga maka omona belle famille surtout ba belle famille ya ba belle sœur ezalaka pasi na ba mama bokilo bakomi kofinga mwana batu ozobota te olie kaka waka kolia na kolataka kobimaka kitoko menda kuna yo ata mwana kotia salite azate. En tout cas ma sœur place nyonso ozolandanga nga na ye na message na annoncer yo que garde foi na yo, garde surtout ta foi. Nzambe aza na contrôle, nzambe na biso aza nzambe oyo asalaka miracle bandeko eza na basi lelo baza na ba trompe te
mais nzambe oyo apesaka bana, nzambe oyo atravaillaka na banzela ebele. Lelo batu wana bakomi ba mama mapasa, lelo batu wana lelo bakomi bakobenga bango pe ba mama. Wana eza nzambe. Alors yo pe garder foi na yo. Nzambe asalaka makambo nyonso tu na temps na ye. Asalaka makambo nyonso tu na temps na ye. Nzambe asalaka makambo te na temps na biso te. Ye soki amoni ke non, mwana nanga na kombo soki ya Nadine, soki ya Patricia, na minute aza na mwana te. Peut-être soki na pesi ye mwana lelo, tala makambo ya minene kokomela ye. Alors nzambe ko préférer à épargner yo année oyo eleka, comme ça année prochaine au concevoir. Nzambe a travaillé à kabongo, donc yé moko ayeba ka futur pe amona ka futur na biso. Alors garde toujours ta foi. Kandengo sambela kawana, continue na kosambela, parce que y a de ces personnes so ki amoni ke non makambo ezo simba nango te dans ma vie. Au monnaie mutu mosusu pe a abandonné prière. Alobi non, je suis fatigué. Depuis que je priais, rien ne se réalise, rien ne s'accomplisse. Je suis fatigué, je ne peux pas encore continuer avec la prière. Ma soeur ou mon frère, place union sozo landanga, kotika lo sambote. Continue toujours na ba prière na biso na yo. Kandengo sambelaka, continue toujours. Sambelaka. Un jour sur un, au vanda kabo sutuki boye. Zemi deje si ekotaki. Batu mosusu bazala bongo. Nazaki na camarade nanga bandeko. Camarade nanga wana azaki na zemi azoye bateke azana zemi. Chaque fin du mois kabiso basi tokendaka ndenge tokendaka wana mwasi pe azokendaka chaque fin du mois. Zokaza na zemi ti 6 mois. Mwasi ozo yaka munene. Batu nyonso na quartier ozo yaka munene boza na zemi alobi te. Chaque fin du mois na kendaka. Chaque fin du mois boye bandeko. Somo. Jour mosusu ka boye abeli. Tango abeli babemi ye na hôpital. Koko maka hôpital baseli ba examen lobi oza na zemi tellement que abanduluka zemi bandeko esalaki ye joie moko esengo moko pas possible, je vous dis pas possible. Baye ko checker no zemi eza déjà na 6 mois. Imaginez miracle ya nzambe ndenge e operaka na vie ya batu. Nzambe na biso azalaka nzambe capable, un papa responsable. Donc kondima na yo wana etikalaka bongo. Mosusu soki omoni ke kolela penza elekeli yo. En tout cas rappelle-toi na makambo ya oyo ekomelaki yo ya makasi. Rappelle-toi comment Nzambe agiraki na vie na yo. Combien Nzambe akotaki likambo wana penze komatisa yo, surtout dans la foi. Toyebi ki eza na ba problème mosusu, situation mosusu lelo koki ko se retrouver nango mosusu okomi même komi tout na ba question, Seigneur pourquoi est-ce que ba prière o penza na sambelaka oyoka kango to oyoka kango te ebele abatu ba mituna ka bongo. Alors nga na ko forcer yo na ye penza pour na ko sensibiliser yo ke non ko kata makambo nzambe te. Continuez toujours. Sambela nzambe azoyoka yo. Mais nzambe agiraka ye moko na tana ye. Na lolenge na ye, na ngonga na ye. Nzambe asalaka biloko teke non parce que nga naza pressé te. Asalaka bongo te. Ye moko amonaka présent na biso, amonaka pe futur na biso. Parce que ayebi lobi na biso. Donc ezalaka bongo. En tout cas, ko se décourager te, quel que soit ba moment, quel que soit ba insulte, quel que soit oyo batu amokili ba koloba po na yo to na kombo na yo. Kobanga te. Plonge-toi toujours dans la prière et tu verras la main de Dieu dans ta vie. En tout cas bandeko, moi toli ya muke kaka nalingaki na pesa na batu o bazo passer ba moment difficile. Yango tolobaka chaque jour chaîne na biso ezalaka chaîne moko ya bana nzambe. Yango toboyaka na biso mafinga. Et pa na biso penza mafinga ezalaka te toboyaka na biso na système ya o tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko oyo moi partage ya muke na lingaki na sala sur notre comédienne et surtout une servante de Dieu accompagnée de son mari papa Daniel, aussi un serviteur de Dieu. Bango nyonso mibale
une nouvelle pour na couple na bango kala mingi te bazo recevoir mwana na ye bango ya liboso ebele kutu ba couple mwana liboso balinga kobenga ye ka préfina préfina ils ont déterminé bolingo ya papa na ya mama somo kutu mikolo yo bandeko ebele ya batu bakomi ko 5 saka ba kombo omona mobali kombo na ye Daniel abali mwasi Sylvie wana bango deja mibale toyebi te soki mwana kozala David mwana liboso soki akozala Silda toyebi te bango moko nde bayebi mais ebele ya ba couple lelo bazo sangisaka nde bakombo epi ezobimaka pe kitoko ezobimaka penza kitoko eza na bakombo mosusu ya bapesi mwana neti mwana moko na yebi kombo na ye Franes bazwi te penza papa kombo na ye Francis mama kombo na ye Ines bango nyonso mibale baboti mwana na bango ya liboso bapesi ye kombo ya Franes kombo moko kitoko wapi ebimi pe kitoko tomoni pe na couple mosusu couple moko Steve mobali Steve mwasi Enis baye kobota mwana na bango ya liboso ya mwasi bapesi ye kombo ya Stenis en tout cas bakombo moko wow kitoko wapi bakombo moko kitoko ezalaka bongo donc mwana na bino ya liboso yo moko lukaka kasoki olingi osangisa kombo ya papa na ya mama bino moko kaka ekobima nango kaka kitoko toyebi te bebe oyo soki kombo na ye pe ekozala Silda soki aza mwasi Silda to ezala Dasil bango boko kaka nde bakoyeba nini bakomélanger kuna encore couple bana nzambe omona peut-être kombo bima kaka kombo ya Bible ebele abatu basalaka bongo omona ka baboti biso toza bana nzambe tokotiaka bakombo oyo eza na Bible edependraka kaka na couple donc couple bango moko papa na mama nde badesidaka kombo o bakoki kopesa mwana na bango. Chers Bouchous, chers abonnés et chères connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de cet après-midi. En tout cas, grand merci na batu onyon so bazo s'abonner, bazo commenter, bazo partager pe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye la famille et pourquoi pas à bientôt.